Bonjour pe bonsoir bande konanga lisolo Congo. Na yambi sous maman chance levi parce que vi makambo eleki na mboka na biso République démocratique du Congo. Bongo date ya kokunda grande sœur ya maman Niclette oya papa Bobi ezalaki bongo modifié. Mais mutu oya ezalaki chargé ya makambo kopesa ba date na ba programme ba bengaki na lombango. Tozali bongo na maman chance levi na plateau na biso akopesa biso programme oyo ba che oyo ba pesi lobby. Bonjour, bonsoir bandeko ya lisolo Congo. Ba modifier programme matanga na niveau Kinshasa. Ba modifier ngo ekomi ba che date nini ba kokunda mukolo nini ba modifier nini na kati. Ba modifier ba date na ba jour ba kokunda. OK, siko ekomi faut ba kunda mukolo nini? Ba kokunda ngo le 10 février. Le 10 février oya lobby. Oya lobby. Mais au le cas qui olobaki bongo le 17, balongoli le 17 comme le 10 février. Oui, comme le 10 février. Bongo awa na Owayo na Rennesburg sikoyo. Date wana ya le 19 pour maintenir to bo changer ngo par rapport à date à Kinshasa. To changer par rapport à date à Kinshasa parce que kuna ba bimisa matanga le 10 février. Biso pe faut to changer. Siko bo che date nini na kolandisa mandenge makambo ngo ezali bongo kotambola. Pona biso awa na États-Unis, date na biso eza le 12 février. Mais même heure kaka wala to lobaki wana. Kana même heure. To changer pe heure te mais date n'est ka to changer. Donc bon maintenir le 12 février na Rennesburg. Même adresse. Même adresse. Même numéro de téléphone. Même numéro de téléphone. Bongo ngonga bo matisi to bokitisi. Te ngonga wana kaka. Ezaka 12h. Donc 12h. 12h tina pourquoi quand to lobaki wana. Donc eloko ba modifier ça juste date. Esili parce que ba le 10 nde ba kokunda na Kinshasa. Le 12 tokutani awa na États-Unis na mboka Owayo. Na 71-29 Marla Cirque. Rennesburg. 43-068 nde place tozali. Donc ezali bongo maman chance levi ozana liloba koloba. Liloba ezali na ndenge ba modifier date ya matanga ekomi le 10 février en États-Unis tokutana le 12 février na 12h tina pokwa. Nyonso yanka ndenge na loba. Nakoba bongo bosolo ekosikola biso toyambaki bongo maman chance levi pona modification ya date matanga. Alobi bongo tokokutana le 10 février le 12 awa na Owayo. Lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo liker sur YouTube na